mais ce que vous avez posé à toi là-bas bengayo yaka na okoma no ka mukala lokwa biso bana ko lobela belvi bana lobela nani dinana parce que neti demi Dakar ayebi agabité aza muta mabokete. Comment déjà Viviane a joué na parti pris, a joué na hypocrisie. Comment yo tanga ka babako au moment où famille bota pesali. Awuti na nini na mboka na biso Équateur kuna na bachwa aye awa. Na bachwa kuna. C'est réfugié. Mutu mususa za kapinisha Nzambe. Lo lingo ko je Nzambe yangwana. Sila. Siko mutu asalike ozaki dans les oubliettes. A bendio a tio pembe nae déjà qu'on les cadres na SB attend une fois deux fois et a déjà si la pression déjà passe. Moi j'ai un moment et longine on a plein gabi attend qu'on bien kango pe de Dakar. Est-ce que cette fois continue dans moto alors abi bien comme moi molimo attention moi la molimo ba simbi sila ngata ba benga mukala sila na ndima déjà na ko nga na ndima na nga muta ko fik olobela nga suni ngamo na mindi mena na kila zamukala yo hebsanga nini Ah oui, le na ville province à Kinshasa solution eye pona mituka na bino tunangani ni mwana mama établissement Force de Dieu Fordi ya Big Boss Pichu Mondonga la force tranquille ba yelibino solution pona ba mituka na bino oye mwangana ezana matutu établissement Fordi atelibino débosselage peinture pe fibre awa soki otiki mutuka na yo kende kolala ponya ba bebe po ekozonga elengi na nenga kosakana te sepelas na sepelas awa na établissement Fordi baza na rapidité na nenga kosakana te ni le par ailleurs côté mécanique pe électricité basalaka marque nyonso ya mituka ata mutuka na yo ezwi pani ya ndenge na ndenge osundula établissement Fordi bakometa ngo dada otuninga établissement Force de Dieu ezomi wapi ozalaka na Kisasa te yoka bien ezomi na avenue Farage numéro 61 direction Chamba pe Gambela na commune ya Kasavubu oza mobimba établissement Fordi yonde papa na bango na domaine ya débosselage petit pe fibre ta établissement Fordi oye kosekwisa mituka na bango oyo ekufa établissement Force de Dieu ki dakadaka na yebiso gu keyo ndeko ya Congo yokelanga eloko oyo société Basel oyo elingi koloba bacha service de luxe et yelibino spécial promo nettoyage na $75 ya pamba pe ya bourre na niveau ya 2 fois te yo moto zali na appartement bureau salle de fête salle de sport restaurant église école supermarché boutique magasin hôtel ezala ndaku na yo société Basel service bakosala là ba service nettoyage désinfection désinsectisation ongai awa bangungeleki to bampese babota mingulu yeba ke ba produit bakosala awa eko boma yango nyonso désinfection pour la COVID-19 dératisation c'est-à-dire que awa bampuku babota maneti bazana kati ya zamba bazali na kisi o bakotiela bango bapuku bakokufa kufa bango mongo désodorisation koto solo eleki ata balobeke bimpuka moko ezali kotoyo yeba ke solo ya parfum bakotia awa eko boma ba solo wana nyonso ata mutu akufa oyo wakutu te adresse ezaka kase moko ezwami awa na ville province ya Kinshasa na quartier Kwenge 1 numéro 11/B na commune Matete to poko ko benga bango na ba numéro ya téléphone o bozali komona awa na société Basel chez Papi Bacha l'homme de luxe bango likambo ya bopeto ezali nde spécialité na bango
Voilà, bienvenue sur Bolokoko officiel et bonjour et bonsoir. Bonjour Nabino, Babouni Nadiso, Baïnoso, Boutala. Dorcas et Bolokoko, on dirait que de Bolokoko officiel. Je vous aime tellement, abonnez-vous massivement sur ma chaîne, likez, partagez, commentez, et la façon ou manière de nous soutenir, la façon ou manière de soutenir votre sœur Yaya Leki, maman Dorcas et Bolokoko, en tout cas. Tout ça, la rend moins mingi parce qu'il a une manière ou façon de soutenir. Merci mingi na batunyo sur Balingarabiso. Merci na batutu bazo continuer à soutenir Dorcas Bolokoko. D'ici qu'à tout bozwami, oh y a pensé toujours na Bolokoko, on a un franc naie et quand à Bolokoko il y a amela la en tout cas mingo le bino ezate zambalo la kaka apambo la bino il y a trop payé mingi. Et merci na kolonzamba ça que tout le monde na mokolo longa na bino. Merci les Bombuta, les Bombuta Moufunuku Europe, tu fais beaucoup à l'Orient de Bruxelles, Sam Coucou les nécessaires, Motema Yeme Coucou, pourquoi pas encore Hervé Mikaïloma Baton, l'ingénieur, puis tout ça dame, Motema Nanou Doma, Nakatia Souai, Douana, et je vois directement Brigitte Mavinga, la maman de Magali et David, Nakatia Souai, Douana, Abopambouama, et Gédéon, je t'aime, voilà. Merci beaucoup, abonnez tous mes Belges noirs, merci encore une fois. L'honorable Francis Bandoubola Mobayama Diva Bisounayo, Bilonion Sobolingara Bolokoko, à toute la famille Bolokoko, je vous aime, je vous adore. Partagez vidéo, likez, commentez, Maman Emekyungu, bisous à toi, et pourquoi pas encore une fois de plus à Maman Elimbizi, en tout cas, mère Abakado, mère Oma, pour vendre Abakado, et merci Nayo, merci à président Yoshua, le président de tous les Abakouk, nous t'aimons beaucoup, mais bah, quand tu sonnes la bêtise, parce que tout le monde dit bêtise, moi, là, on les refuse, moi, les gars, comme moi, on dit, on a camarade, président Yoshua, camarade, n'a noté. Il est le président de tous les Abakouk. Quand vous faites vos émissions, attention avec le nom du président Yoshua. Parce que le président Yoshua, il y a un département, il y a un rapport à Abakouk. Respect, s'il vous plaît. Merci, la Bilonia Sobolina Abisso. Aujourd'hui, je suis avec un Miss Lolo. Il y a plein d'actualités, plein, quand je dis plein. Toujours continuer à démasquer. Démasquer, on démasquer, Batou Bilongi, Batou. Tout ça, au moins, on a un vrai visage. Il y a Batou, oh, même, Batou, dans le néant, bon, qu'il est bon, ça n'a qui bango. Si la yokeli bango, ma bengi bango, ba zongi encore, mais même personne, on a, comme Batou ma paix. On va analyser ça avec Miss Lolo. Aujourd'hui, Gabi est devenu jaloux. A comme maman m'a bien monté, maman m'a parce qu'il y a Gabi a d'autres de pleurer comportement mort au hasard au monde vis-à-vis. Il y a collègue naïe. En tout cas, on va parler ça avec Miss Lolo, Lolo de la presse. Bonjour, bienvenue. Bonjour Dorcas Bolokoko. Bonjour à tous les abonnés de Bolokoko officiel. Voilà. Na pessimino ba merci Belé, na confiance. Na fidélité et puis dans l'union sur bozo sala boli na ka mama leki mbote pe na ba abonné na nga po baza ko s'abonner na Miss Lolo Moto TV na aussi na pe ka bo s'abonner et sala nga bien na pesi na mbote numéro 1 na ba dina ko pesa na mbote et puis ba respect belé kande Dorcas alobi na président Yoshua za muninga na binote muninga na binote so bo vani na bakiti masoko na mine esali moto bo danga komba président Yoshua poto bo yama be to linga na tena papa na biso a camarade na binote mais c'est plus respect wala mutu nzambe oh président Yoshua ebisa biso bino bo yebi ngoti na pesi na mbote belé na président Yoshua président atoko sa charger na bato bo yo manquer au respect ata yo linga tenga lo ya na pesi mbote na mama Josona Ando maman de maman na pesi yo mbote mama Gerda Kidinda maman chérie na pesi yo mbote mbote belé na tonton frère tonton bio na kati ya Suède babi papa Alain amundala akwete le Gaulois babi moto ayebo solo là na pesi yo mbote belé papa maman Elisabeth Monje Bengai merci beaucoup maman na bakado babi maman linga bana bazaka toujours propre vraiment maman salinga bien ta jibinanga kitoko na la tsango bimisinga waou maman chérie na pesi yo ba gros bisous maman Gerda Kidinda maman pasteur mon sala nzambe vous on bien et appeler coupa kitoko maman linga on qui n'ont pas d'église on peut ne mona moto en tout cas wana cadeau aussi en direct de ma maman la pesi ba mbote belé na maman Gerda Kidinda mon sala nzambe na pesi mbote belé na maître Charlie Agoyo
Maître Charlie Agoyo na Paris, na pesi mbote na maman Arlette Nkulu, la maman de Jérémie, na Paris toujours. Mbote belé, voilà, pardon, Botakbolimbisanga, mbote belé na ya Hortense Diasilwa, ya Hortense Diasiama, na pesi mbote belé babi, mututu, pour ba yé bakokende Paris, ne ba papa Alain, bazala na Paris wana baziko pale, basako de pale, ne bazala wana na Paris, so bakena staff, mutu alombi te seke bakomi parité bana tout ya Paris bakuta na wana place batabayele bavanda ka place bakenda ka penya ko lia frais kuna baliaka bio kuna pe sobo kei en tout cas ya Hortense Diasiama azawa na pona kwa accueillir accueil moko chaleureux mbote belé na papa muta babi mufini ya Europe les bons muta na pesi yo bambote belo moni ke ya yebisinga te mengamoko babo kilo les bons muta mufini kwa Europe mobala nzela bido na pesi yo mbote belé mbote na honorable Fonsi Badumbola babi mobali ya batama diva mbote na boni tube molatisi babi belge noir mbote belé na ingénieur Hervé Mbikaï babi l'homme à battre papa nazo zela ozonga papa tala rentrée scolaire papa rentrée scolaire dali kuna ko risque ba da classe la semaine pro e ko banda kuna o tebe o wana kuna na pesi mbote na mama Henriette Wamu babi fondation Henriette Wamu ezana pour le soutenir batutu mama ki parate ozaloza mwana funate ezaloza mwana ya district mususu soko betele porte mama Henriette Wamu azana pour le sunga mbote belé na pasteur nanga José Kanyeba ababi fondation José Kanyeba Bokassa ezawana pona tchango toujours en avant mbote belé na honorable Jean-Paul Ferrouzi qui bangala papa soin merci beaucoup en tout cas babaku tout ya monde entier bozana bino calme boyebi équipe makasi sozi sous tonton Hervé ozi noko Zuma ozi noko Irano ozi tendresse dibinga M Cassandrine équipe makasi yaya amuta koleka te merci so ba eko simba sila yetika na pesa na bako na pesa ba ono mesa so ba simbi sila ngata ba benga mukala sila na ndima deja na ko nga na ndima na nga muta ko fi olobela nga suni ngamo na mindi mena na kila zamukala yo hebsanga nini donc so muta ye alobi lobo ya sila ya mabe sila za na taya oloba te po sila za boss ba boss baloba mingi te biso bana misala nende to oloba nako poto na kati ya Kinshasa Texas na République démocratique du Congo eza bongo G-Graphic Design imprimerie haute définition na République démocratique du Congo ya boye tikala kozala te G-Graphic Design œuvre ya congolais ya diaspora Monsieur Emmanuel Kapita oyo ye Kinshasa auti États-Unis d'Amérique aba matériel pona kosala eloko oyo eye kolongola ba congolais soni botala bino moko inauguration et salami après prière oyo pasteur asalaki tokoti na kati non ya boye zalate ba matériel oyo euti États-Unis d'Amérique papa mama ndeko ya Congo kanga pesimba soki olingi osala impression na support nyonso banza graphique design po awa qualité nde devoir na bango bazali kosala ba impression sur ba badge na ba t-shirt to pe ba polo ba tasse na ba assiette ba banderole ezali kobeta mawa dada na ba chapeau ba véhicule ba stylo ba stand ba vinyle to pe ba autocollant et bongo soki olingi basa elo logo ba affiche na ba invitation création ya site web kaka na G-Graphic Design ba carte de service ba carte de visite invitation ezali kobeta makitoko mariage na yo ekende sango bazali kosala ba flyers ba drapeau na ba écharpe ba affiche kobanda na A4 A3 A2 A1 na A0
ezali kobeta madada. Ndeko mwana ya Congo, ne vous trompez pas d'adresse. Nzambe pe Cocodico ya imprimerie haute définition na RDC eza bongo J graphic design. Otuninga adresse ezwami na commune ya Matete na boulevard Lumumba. Soki o l'équipe po Matete o l'équipe Palou entre Kin marché na Palou oza mobimba. Kota na J graphic design ozwa solution ya ba impression na yo nyonso. Ah, J graphic design, la qualité c'est notre devoir. Ekeyo. Et puis voilà, on signale, tout le monde se pose l'écran, l'émission dure, s'il a des journalistes, s'il a des journalistes. Azala bangote. Azala journaliste. Parce que quand vous dites que des journalistes ou des communicateurs ou des communicatrices de la section que nous sommes payés, chez Sila Bissali. Moi, je suis pas payé depuis la bannière de défendre Sila ne me paye pas. Mouto a foutara batu Dorcas toyebi. Voilà. Place makena na malewa pour son bon ba salaire na bango chaque fin du mois. Wana biso so toyebi Isabella. Mais biso to ke na resika mokote. Oyo géri ni tout a rekosa ke bureau bo refungam na ville to ke dans zombo c'est foya. Sila na bureau, Sila na bureau te. Ana mbote et puis azana ba journaliste oyo ya foutaka te po ba vana ba loba. Tolinga ye pozo sala musala bien tokoloba nanko. Nga penyako mutokanga nga munoko sange epoxy azate. Nga na oloba je suis libre ya opona mutonga na lingi. Même nzambe tanga sali mokili. Asali bilo so mbali mbali. Asali mwasa asali mobali. Asali mukamuki asali mukamunini. Asali ebale asali pe mokili. Asali sanza asali moi. Siko neni ni batu bolinga te. Bible esi biso boy. Na Apocalypse, quand bazolo mamamou ya église, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, balobi na Laodicée boy, comme tu es ni chaud, ni froid, nga inzambe na ko vomir yo, mutu faut la sa position, toza na opposition, toza pe na majorité, bato baza na majorité baza, bao baza na opposition pe bazali, nga na poni na nga sila. Oh, mais majorité c'est si là. Majorité c'est si là, ya ata yo moko. Et puis ndenge zaboy, nga nazala nga mwana Sodome na Gomorrhe. Pour que quand ça na Sodome na Gomorrhe ndeni, nga nazali bota Abraham. Pour quand ça na Sodome na Gomorrhe ndenge didi. OK. Ya. Ce sont des haineux, des jaloux. D'accord. Obi muto babenga keto. O asepela la lipambola muninga te. Ndeko akoya ko vanda aloba n'importe quoi. So tali ba émission na biso, tant to sala ba émission na biso to finga bela te. OK. Total Sakaba fait, oh exemple réel, oh bah tu vas au monde. Biso to yaka te que to fan na to ba no finga sila, ne ba n'importe qui parce que les la télévision ba finga sila. Il y a d'autres personnes qui ont une relation amoureuse, il y a mon guitare. Ça ce sont des accusations très graves. Voilà. Quoi qu'on bimisa ko diffamer kombo ya mutu na likambo ya zana moti. Bon so si la siko mobile la siliki. Abi ke bato balobi ke yo zana ba relation na muta mungita, c'est que eza ya solo. Ba boy ici là ba sepela. Vraiment. Tozali pe tozala. Biso to pona na biso sila. Toi bata majorité ya. Toi ba opposante on le kabolo ba ko a osala shit libre par rapport ya nini. Ça sont eza ba momo fo so landele on peut analyser on comprendre que jalousie dans la carte. Pour muta sala shit libre c'est que na sia na fond maté. Muto azana moboko shit à moi muta na wa. Moboko na eza Yesu Christ, la pierre qui a été rejetée par les hommes. Maintenant elle est la principale de langue. Na éviter mon bala na ba français ma bien na éviter non ba ma bé. Pardon mais ko génération non ba ma ko ça va. Pour français la langue na te langue na lingala. Mais so na sala erreur ko pardon donc qu'est-ce que tu ka le kabo ba na rubenga bi boy na ko fini ku ya Europe. Mo bala nzela minu ya bazu wapi. Bazu wapi. Le fait bokilo na mo fort. Bon eh la dinga bokilo na makasi. C'est quand la dinga bokilo na makasi. OK. Na dinga bokilo na nga. OK. Donc ba ko sa ote dodo ngazala ka vrai. Et puis nazaka véridique. D'accord. So na bonye lo mo bo sepeli singa te pa na yo. O lena ko leka na mission pour na boire que lo ba jeton. Non ya directement pas ko bo mangati. O comprendre. Non mais donc c'est au moins ni kambo sala nga na sepela na moté. Mbala sima ko sala bongote. Bongote. Na vie faut dialoguer. Il faut tous aller toujours na kosolo là. Et c'est que ba bien sur émission. Batuni yo te pas journaliste, pas na émission du début jusqu'à la fin. Maman ko batu ba ko tsa sila na erreur. Eza ba baku kina ba journaliste. Nani ava journaliste sila? Nani atinda ki yo succès sila? Na atinda ki? Nani
atindaki ye pendeza na batu. Il y a pour toute une question. Ah, tout na sport. C'est que j'aime chez toi, les ara. Non, te poser tes barezi banza que je salis, j'étais ambiance. Na pesi barezi mbote. Na déclaré bachia. Na déclaré. Azaki na souci na nga makasi leki na ngata nga oke pena mabote nga mbasu. Bachia. Azaki na souci na nga consoler nga tinga message à réconfort. Bata boyne tozo luka. Ezate ke muninga na problème yo fa na kolo bia zui. Fallait ka kufa. Tozo zela ya kwea. Non, pourquoi yo zo zela muninga kwea? Pourquoi? Okay. David alobi bateli nga mbiscade partout. Pona ni bino kolinga te baninga ba avancer. Pona nini yo sepela te la lipango le muninga ne muninga mati boye. Mais si la benga payeti. Période mo pa comment le babatu. Et le bata pasteur na biso mobali so kaza na mbogo te. Ko pesa e confiance te. Botika e bo pesa mbogo bota so kaza fidèle. Excusez, Viviane a choqué oui non? Oui. Na ba propos na ye. Viviane alobi mabe. Normalement Viviane on m'a dit Viviane. Viviane aza bon. Le roi tout le monde en a sauté, tout le monde misika, mais Viviane Yazaki muninga nanga. D'accord. Auto tambola na ye, pour passer ne peut pas bon moment. A koki ko ya na télévision te, pour ya ko lobake, bato yo ba ko mema sila na erreur. O ba osala sila kwa ya shit libre, eza ba bakouk na ba journaliste na ye. Nga nga bakouk, ne na za bonaza bakouk, na za fana sila e, bato nyonso ba yoka. Miss Lolo zaka fana sila. Yaya, même Jibe Piana Loba, papa ou maza idole na ye. Sila c'est mon idole. Ok. Jibe zaki fana papa ou bati. Moningo sa busa mala mundenye ko applaudir yete. Bravo sila e de masazo bisa pa bato ba azaki na ba voile longi. Na pesi na betelo maboko sila bisalwe. Na bina lo ndambo na bina nzamba ya idole nanga. Na longo la sapato. Tiango. Si la vie ça loué, oh ça ouais, ça la bina. Mama ta kangali puta, na kangela wali puta kolo keto bina, e bina. Mama e bakani porte. Si la vie ça loué, mama yo si ba sai la nzembo. Botika mutia mabe. Ade maske bango. Ade maske bango. Ade maske bango. Ade maske bango. Sila bisale. Ade maske bango. Sila bisale. Ade maske bango. Mama baba kuke. Ade maske bango. Sila bisale yo yo. Sila bisale yo yo. Mama baba kuke yo yo. Tika kosala boye. Bakomi kofinga sila. Oh mama baba kuke. Sila bisale. Nandimi na ngaye. Di. Eloko eboma bango nini? Tana bango seleka. O comprendre? Tu as talon na makolo. Non, eh ya moi ça talon makasi et puis na tambola nango bien. Frère na somo lo bet na ngambi maman Miss. Maman Micheline na sepela ka do tambola na talon. O sala ka ngabie na yo la. Na yo moi sina ngao la singa tambola na talon. D'accord. Problème mes amis ni dodo. Il faut que sola likambo yo bien. Mutu nyonso na vie. Azaka na ba préférence na ye. Moutounion surtout baloba que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Soyo, aux éléments naître. On va te vomir parce que aux la position T. Tu es ni chaud ni froid. Même na lola au côté te posa hypocrite. La vie faut qu'on lui cause la vraie. Ngata na ye, na bi na linga sila. Mais na motema na nga na osala hypocrisie un jour za ba ko démasquenga. Nana tuna na sila oyo batu bayini boy. Po so totali banda ne bandi. Tilande to kele na wuti mwa boy. Ba voice matonga et makamba sila. Biso to kele balelo ko eza anti valeur. Même mutoye a opesa ngo valeur. Kende za bo biso so to tonga même sila tonga. Yo so tonga na sila. OK. On va déjà na sila bo bandi ko tonga mutubo et pourtant ya no FM yaya que j'aime beaucoup yaya aza sage moi ça m'a yele alors ba nini abisi la so bo bandi ka ko beta li solo ata bo beta na ndinga mabeta pekisaka ya no pardon botika to ebite batuni to zana bango awa ozo comprendre mutako ko mema sango ayeba bandi mais ba olo bana ndenga mabete ba voice so totali ba voice ya kotonga e maka ya sila ya dim atonga kisila ba voice bimi mama top atonga sila ba voice bimi ba dada ba kena kata mutuka ba zo ke no yambe bembe ole batonga ta ndenge matangi ezolekana ba ke batongi sila donc sila komi na nyango kabaka ba benga ratunga tika défendre nga te o se peut no défendre nga
vraiment eza nayebi te mpona nini bazotia bato mosusu te mpo bato wana baza na ampleur te bato wana baza na succès te mais ye pas reconnaître succès sila alobi oui abi azondima sila na époque oyo vivait na dia public clair nalobi kondima na époque sila nalobi boye oui fo ndima moninga mpo abengai na filme nga so nga Viviane nalinga nasala effort émission boye nasala ngo na chaîne nanga bato batala ok kotela mbongo na nushka okoteli apo mwa mbongo bapesaki wana eza na banini te na mbongo bango baorécupéré te ce qu'on est si Viviane a la chaîne YouTube oh kasasa émission mo boye ou bien asali film mo boye et beti 100 000 vies à la biso ngo to émission mo boa vandi ba komi bande baneti na suka ba lobité bien parler ba biso ba fan no biso yo te na minute oyo ba fan ba kabola bato ba pona Sodom bazali ba ope ba poni Israël bazali biso to poni na biso Israël to poni Abraham ba poni Sodom et Gomorrhe to wante ko fanda to ba ba fan ya bato boye ba se manifester te masha kwa kufa est-ce que biso ala musi bibemba na biboye te wana ma misa crocodile na biboye ma ya crocodile kasite na biboye mama Shako aza icône est-ce que biso tokoya kofanda po tobeta lisolo ya Mashako vraiment mutasi akufa na ye pe ya sonam balobaka pe ya sonam tika molimo ne pe mana kimia biso tofandi boto badobeta lisolo ya muto batasi akufa bafana Mashako boza wapi bafana Diana boza wapi est-ce que bafani wana so lelo bokufi bafani wana bakoya kosunga bana bino eza en sens te maloba wana ozomona ke mutazoloba na mwa kieto moko boye omoni bato barata vie barata Viviane barata Viviane yazo azolo roi sila oh mususa yo koloba bi chaîne na SB bakabola mbongo mais au moins pour toucher na SB yango ta bakaboli mbongo mais sila tika la peine à part na kasi ti bangaba lo bate sila zaka mwa musala soka sali bafuta ke salaire mais ya 50-50 coûte ça bien d'accord 100% donc à 50-50 au moins te biso mbaye te bénéficier muto abongaka kaka na sima muto c'est ça ngamis lolo na kobonga na sima dodo dodo kobonga na sima washi kobonga na sima président richi kobonga tobonga neti nga na bonga na sima sila na bonga na sima sila ya tobonga dia malema ata bolobi na kotika sila te ngai na kotika na nga sila te ata bofani singa boyo kotsanga conseil moko mona mutu bopani mutu na boyo fani somoni ya yo poza star tika kolobela sila esopo na ndime sobanga tanke na yebi ke na za sima ya mutu moko boyo na o défendre cause eza juste ya je m'en fous na o so bat boloba. Les chiens aboient, la caravane passe. Tika bango baluba. Nandimi nanga. Nazala nga mwana musala sila nde batu ba loba wana. Mais tellement que non sa musala nga bien. Mutonyo so so azana succès même na ba Nigeria ba lobela ba star na bango. Ezala ba journaliste ba vana ba sala analyse pour na ba star na bango. Kabula bango te. Ko biso ba to kabula bango. To kabula ba par rapport na nda yeba. Yo pesa ki bon, soit disant ba loba ke, ba va pesa ici la $5,000. Quand on a fait ça, qui est basé, qui est basé, parce qu'on a dit, hypocrisie de ton boya. Vous comprenez? Donc, si il y a un jour, on appelle la bête, donc, si il y a un ni, on tire les gambons. Est-ce que vous mettez la robe? Gambon n'a pas sur le lot. Non, to y est banni ni toko loba. D'accord. Mutu mususu, nsamba tsaki yo pont. Pour muninga le kawana. Akende liboso tremplin yoza lo kwa tremplin oza gbagba muto aye a sauter malamoko akei la destinée na ye. OK. Oh non, franchement, jalousie c'est le roman ma belle. Mais Viviane a bien Saint-Esprit, a bien fini parce que moi peut juste là non retrouver ma fille Viviane et a bien Saint-Esprit même te tingi a panza. Te Saint-Esprit a kabula te. A bois qui a moni moyen de fixer na téléphone te vraiment le on a internet. Te ba au moins il y aura na epsilon. Ngai nazo yeba période de vivre na tourner qui na SB. Atambola kuna mutu kamona mama sazo filmer mama satsango kuna nini na atsango na chaîne na ekotele mwa ba vie. Au moins ni kamususu. Ata yo mona ngo mabe. Tant que bâtiment quelque part bon mon bien quoi ko loba n'importe quoi. D'accord. Pour la nini ka yozo zela shita muninga poani pour la nini donc tu vas tu as petit exemple belé ba producteur
Et bien, ça va shit. Netinal. Producteur ni asala shit major bisali de tonga ba flat. Mi balé ko pia minene. Bah il faut beaucoup le tour avant. Alpha Bokole, nabi Alpha Bokole mbongo Alpha Bokole côté la ba théâtre. Yango ne vision na lo ba ke ba producteur basala shit. Nga producteur na nga arme lourd avant na poto aza bien. A tonga pe aw. Yo yebisanga shit ni ba producteur basala. Producteur basala shit wa yaki pona masoko basi. O yaki pona musala basala shit andeni. Yebisanga série wana CD tozote kama na ba CD. CD boko on se $2.5. Si on multiplication et CD, au salaire on se combien de 1000 exemplaires. Au teki aux anamons, major bisadi na zombo major bisadi du papa nanga que je respecte beaucoup et puis na minga mingi. Lobby déjà est à l'enterrement maman na. Azombo wapi. Azombo wapi. Hein? OK. Oui, le qui était poigné. Ah d'accord. Il y a un okene non c'est comme muto aussi mangai. Nan posa wana. Nan. Major bisadi nga le kana na ba film major na qu'elle était pour la muto ozala wana. Mutuni ngana ozalawa okimisanga. Mutuni na mabele nanga. Mutuni yango. On fera là tout à l'heure. Ya. Yango zwanga kutu to kenenga na yo. What point ni c'est des bêtises na boma mutu. Na boma mutu. So na boma mutu nozali bandate. Na lo mutu barete. Na teka na sape marché au teka ba estomac batute. Bon siko bokelo longo bokelo kanela na point. Na ko yalobi comme ça. Bato bazela nga ba betanga. Bon siko so bilo bopimi masina. Loba ke na botama na masina te na kona masina te. D'accord. Nga ko muteketi ya masina siko. Muteka masina. En tout cas, ko masina ndeza mboka nanga. Vite lolo. En tout cas, mais Kolanda pe Viviane bien asli ki makasi. Au sikane ti au sikane ba siye atonga sila. Wana nga na atonga sila wapi? Te wana nga na yebite. Wana ngai na yebite. O comprendre? Na yoka ki yango pe yango na lobby. So yemoko adame conscience. Pona nini ba benga ki na SBT. Ah, mais t'as solana même c'est très bien. Ko solana même c'est très bien la cité ke ba bengyo. Bon biso to solana même c'est. To solana bon aussi ko. Mam sa zamu to azana vision aigle. Azotala. Viva dans l'équipe de SB a joué. Mawa l'équipe a joué. Et elle me peut-être ne benga Mao MCSP la té. Mais chez les ainsi là. Yes là. Comment les arabes les assis là Bissal. Comment papa Bissal que son âme repose en paix. Yaya. Toya kate na TV po ba yo kake mutu boya ki lobby. Ngala moni e lo que sali Viviane e na ngala o comprendre. Ozo pe Viviane na lobby ni ke muta o mekana ya gabi za mutema makasi ene ba lobaka na e boy na boy. Lobby pa ba sonna mutongo ngaso mutaleki na ye na bundi na e tipa na bango yaya. Ba utangelo ba maître. Ba utangelo pe ya ba net nga bo Viviane yo ngale na lobby ke yo za o sali mabe ya ka sikoto bunda. Awa pa na biso. Ponga na o déplacer te. Na o yama tetete. Mais yo ba utangelo ba maître. Non. Et ça va la mouté tango déjà mon ninga considéra ka yo. A benga yo a pesa ta. E musu peut-être vient na comme luka bela benga Dina na benga mucho pa benga poninga yo kumisa mama mucho pa so mutuka. Mucho belo mo salité bon. Mucho binya so mutuka ngoni ni ketch. Ni ça la mutuka transport. Ndolo bakaso mutuka. Mutuka ba sa ntile zo sa yesu na batero sa takiri zo benga mutuka. Cardozo azara X. La monde pas qu'on dira comme la Jeep Nicolo. Ozomona. Wala spa comme luka ba benga kaina ba film. Mais soki ozala posa batona ba benga yo. Yaka na okoma no ka muka lo kwa biso, bana ko lobela Belvi bana lobela nani dinana. Yo ko bano yo bano loba ke sila mukolo sala shit mo wana shit libre wana ngaka sepe na ngote. Pona ni ozala besoin muninga shité. Mutasi avancer boye ate da ba colonne. Ate fondement moboko ba benga na lingala ate moboko. Moboko déjà zo simba ndako ponda ko ezanga moboko ndezaka sekwe so mbula mo pepe et bois qui amour. Mais ndako si les ada na moboko. Ah non. Ça ce n'est pas bien. Donc kasto neti nganya na sabu. Na kelo bato Belvia ba. Po bata Belvia ba finga si la vis-à-vis batanga bien kumbali. Batanga komba si la ba fingi. Bango bazana monopole wana. Ya ko finga si la. Sko tamba ya ko finga si la. Ezalaka ba finga si la te. Ba finga ka ne biso ba tumola ka ne biso fo biso to akoloba. Sko biso tanto ya ka oloba to sa charge aka na batu wana to finga Belvite. Jamais na oloba ke bozela mukolo Belvite beta shit libre po Belvite pas za la batu.
Comment déjà Viviane a joué na parti pris, a joué na hypocrisie. Comment yo tangaka babaku au moment où famille bota pesali. Ezali, très bien. Au moment où dina love bazali. Et ça qui monte maman. Badakosien, baza. Ya, azara na bango. Ah, azara na bango. Tena ndibite. Ah, tena. Badakosien, te azati azati. Ah, ba marishmi. Banani? Ba marishien. Te bazati. Bazati ya. Ah, mais Viviane va fan parce qu'elle va fan ba Viviancien. Nandibiti. Ba Viviancien. Baza. Ba Viviancien. Bazali. Ba Rosa ba Viviancien. Zate si la joie nyoso. Si la joie nyoso tonga. Ba fan na bo manifester. Ba ko yate. Fani nini yango ba. Oh ba osala ba commentaire wana za family bota. Te ba ko mapenda family bota. Baza wana te. Baza bafana bata belle vie. OK. Yaya na miniti oyo tozala mokili to na nini ona na ebale. Soko linge ebale kele ko zinga. Ngala professeur nga mokili. Oh. Non, on est bien moko na vie. Faut qu'on va na pour vrai visage à moi. Parce que nous on est ça récit là-bas toi aza ko benga ni Viviane à un moment on doit dire la vérité quand même Viviane aza mutoyo ozol constater kala mais avec souffouté to ba na monde ba zunzi azala nya obenga si là nous avons encore retrouvé cette Viviane que auto Pedraki to moni Viviane en personne aujourd'hui Viviane bon na yeba kuna o moteka basule sute po ajoini et a joué avec kitoko ngala talate a joué avec kitoko te wa mato za ba hypocrite ngala talate non hypocrite ça vous chama meske ngala tala na kotala ngo carton a pe a joué kitoko oui siko mutu asalike ozaki dans les oubliettes a bendio a tio pembe nae déjà qu'on le cadre na SB ata une fois deux fois et a déjà si la pression déjà passe moi j'ai un moment a été sincère moment lobby juste effrayé à filmer Kotaki abi azob appelle wana kala na vina ah maman félicitations aux vrai sincère asa vrai abi à comprendre que si la moteur on négligé maman nabia dodo biso batuto sala ka kutu to vandi boy analyse toze la filmer Kota pona moi batebele ba lo botika wana bo sala analyse à filmer si siko extrait à filmer si ta filmer na to zito boy ça to sala analyse comment ba sala ka analyse sur base de loko yo ya démasqué yango démasqué si siko ezo bimisa ba vrai visage voilà ya est-ce que kaka ezaki important Viviane a reçu la défense ya dada a manqué si la respect si la camarade n'était pas na koyoka nde ya lobby avec yé pe ndenga za boso aboti a rosa na mona 25 ans mais dada za 25 ans déjà ça na 25 ans aussi la rosa pe mama dada te baste rosa pe mama te a rosa mama te mama leki a mama dada ndeni OK si la rosa mama dada te a la mama leki ya dada parce que maman est top na si la baza âge mokoté baza âge mokoté yaya d'accord ngala kanga ka bango kana ba dire na bango on 18 ans de dodo il fallait pas aya koloba likamo batu bazo boya ezaka bisoté ko vendre la car comme moninga na ndenga mabe eza déjà bien té vraiment eza bien té il fallait ya eloko malamu ya nga sala aninga lo ba non to boy te biso so to le kana nzela wana mais ko tonga mukolo ya mabe eza mabe ozo comprendre si la pas tonga ngapa na tonga kai non botonga ka poko linga ko fana bekiri ngala tonga ka te po na fana anga moko na tonga ka te ngaso ko tayinga mama tonga na kataka même pas na biso même bana bayebinga voilà so ba nyama ba lisi likama tonga na kataka te to mama ba te to beta maso mususu mais eliko le batete na kataka boye na tonga te na tonga mais na mona mweza mabe ya le bien sambela Saint Esprit tindaki ya yolo est-ce que Saint Esprit ko tinda moto alors abi bien ka moi molimo attention moi molimo koza moi molimo relaxing bima te Viviane a yé bima yé a kuti déjà bima déjà zalaka gloire à Dieu a bongoli motema nzamba sungiye ozo comprendre
nzamba sungie benga lobi ke ba benga nani abenga ka stérile muta benga ka stérile azate pour vivre na badai ko bota ezaki ne ke soka zina ye abwa koli ezaki te ke soka oui na zo biso ezaki ke ba benga stérile un problème attends nini na lobi boya ngala muta benga vivre stérile azate OK pour vivre fait déjà ça meka mu Congo comme Congo ça ni na meka na zona ozemi na taso na bota bongo te boso zuise molongo na est-ce que ça ba benga stérile non et ça que yo moko talisko moment oyo e comme ce qu'on a bota abota mona kitoko bébé Liliane abota mona kitoko mona na yaza kitoko na linga mona na makasi mais ça te que yo loba ke yo ba fingo stérile na yo fingo stérile mutula mutaza na ngonga na o amoni ke la bota yo zano yo ba secret no obimisa te na obimisa c'est pas capable de obimisa pas entendre be mutu a vérité non ngala ye ko set na ye ko loba na likambo ya lekia le ponga na za biso to loba mamba sila a considérer biso da ba journaliste sila ba ku ba bon mais masila na erreur ba arbeta shit libre et mo wana ya shit libre wana nde no linga na yebe utie wa mo ya shit libre moninga sa avancer yo za na besoin beta shit libre non. Merci beaucoup Miss Lolo en tout cas et prochainement il faut te barani ni clover au Bana TV c'est très important au moins même bible sera biso et un moment bato le baraso au moins nzama zo azozi ki sa moto tika azika ko bimisa été c'est ça parce que Dieu a émis mutu mususa na punition nzambe lo lingo ko je nzambe yangwana si là à Ozolara béni moi on a le barelo à chaque fois pendant que vous venez inciter s'il a parlé de mal de si les a pendant que vous faites ceci la va faire ba marche pied il a comment va tanga ba somali som 110 merci beaucoup allez bon bouta balobi les bon bouta mon fini que Europe en tout cas moi je t'aime bien hein, de gros bisous à toi et nalela yo il y a trop il y a mingi boende velara toujours continuer avec Miss Lolo nous avons suivi à Gabi est très déçu dans comportement il y a moi si comme on a soi-disant attaché de presse ou à à tout moment et leur a attaché de presse et banité et leur repos il moi bien reconnaître même pas et leur y a ça là kaba merci beaucoup Dodo non il sera là moko adagio lo barake soki mwana soso momoni atondi na nzungu mama na za pembe na oloba clair na maloba na oloba muta o sepe na maloba na oloba te a effacer nga na TV na ye na oloba boye pona mwana mwasi wana kanguru la demi Dakar kanguru demi Dakar ale kafinga ya Gabi ayebi ya Gabi te omoni bato neti nga na yebi belle bien na tambola na belle fille na liana esani moko o comprendre to zala toyebani o comprendre to zala baninga ko neti demi Dakar ayebi ya Gabi te aza muta mabokete auta soki nani na ye kuna na auti na nini na mboka na biso Equateur kuna na bachwa aye awa na bachwa kuna se réfugié a na RDC na Kinshasa en tout cas vous comprenez ayebi ya Gabi te tango azofinga baotinda ye OK bazotinda ye wala penya na lobby yango naza clair baotinda ye afinga ya Gabi moko na yo te ya Gabi ayebi muto otinda la be mona nango pekeza ya Gabi muto ka yo yenda na o ngapela yebi ye mtatinda ka demi Dakar afinga yo kaba petit demi Dakar alors finga Gabi nini yaza maboko lokwa ngemo mawo mikuse bandeke be batimba bazama mo maboko mikuse yaza maboko mikuse Miss lokwa mutazomela mai ligoro ndo azomela mai elongine wana pela Gabi atanga ko bien kango pe demi Dakar abonga ngati abonga ndeni bataketo babonga te mutu so azana keto abonga te ata monyo zolia lipa na mwamba ya kase so lia lipa na fromage e saleka mutama be lipa kana mwamba ya ko somba masepeli tende yo zolia mwamba za combien so zipe nguba na safa de so tout yango comme si on peut mwamba ko tseka où il est belé comme ara mwamba mai en tout cas Miss Lolo naza clair maman naza clair ebani ke bela mutazoti ezaye ebako esanani ezaye ebela pe hypocrite etali bango yango nga na lobaka nga nazaka na nga vrai na sepeli te na sepeli biso na suka bela ta bien na wapi na matanga te na yebisa ke déjà a changé bato o bazo net rose balata yango na matanga
Ah. Yo on a ta net rose na batanga ndeni. Oh. Na moi na ngaba ya kofika ngani sisi. Na sali kolo munene na sema munene. Bongo hebo ka ndeni. To sanga na tai moko. To sanga na tai moko. Na sali biso mo to kolo ba na sema mukie. Tamba ba bazo kofinga na ba ofinga ngai ndela pete mama. Oh, alati babe. Na yebi saki yebi na linga kaye. Na zo pese conseil d'amis. A changer bakolata. Et la maso yo ke na matanga bana mkoloni. Nembela moyo comme mami kolo. T'es bien. Et tali yo wana yo. Selon na moyo. Kabelo milai. Kabelo na eza na problème te. Kabelo na eza na problème te. Kabelo eza bien. Lunettes na matanga. Et bon la lunette noire. Vous comprenez? Rose te. Rose, c'est biso so to mona fleur rose et sa couleur a fait. Rose c'est loko ba pesa ka mutu na tango esengo. Bolingo wa les boza problème, bon bali na nya bonde la yo. Ah ya na fleur rose. Tango mona fleur rose au CP là. Mais on a ba garder. Ma tata mi polo. Oui bi vraiment vie wana raté vie hein. Ya nani? Ya lou. Ngolo kwa ton. Te to za pena ya lou la biso. Ya luka. Ya comme le roi timo le roi kuku dendo. Ya luka. Bon, les filles, maman. Et toi, même avec toi, ma fille. Ma fille. Mais ma fille, je ne vois pas ça. Oui, maman. Oui, maman, c'est ici, non? Où est-ce qu'il y a Lucas? Protéger. Protéger base. Protéger base. Protéger. Où est-ce que tu quoi? Oh, il est lourd. Moi, je vais yaya. Moussalo, c'est les bons notés. Oui, mais il y a la paquette. So on kuta na beta boka tonda au kamuka borota wera beto ka boye yo ba beto borota makasi te ya sera buke boy yelu yelu abuka nya ye ko ba nani ye mutaba français oh do ba yo sala bon yo créer base yo za nani na liste ba base yo za ba base yo za te yo ko créer biso base ke o to marche bandela kitambo yaya. Oh, mais tout a beau marche la veste. Vu que tu caches les mines. Ya, bon baraté, bon forme. A beau une cache. Le couleur la balance, donc na goma, bingi mingi. Donc intérêt. Akate monsieur papa dit. Tosukawa, merci beaucoup. Merci et la baba coupe nous sur le monde entier. Baba tous a uni, tous a cas soudé. Toujours focus na film la biso so ke bien so eloko musu na bosani to tsa penya point place wana Viviane tanga leki alobi ke te pardon wana fona lobango tu que Viviane ko la loba na loba mabete tanga leki alobi ba tutu ba otanga komoni ba oza punir attention tenga na za nzambe ngai muta ko punir nga eza pasteur na ngate eza nzambe muta mokili malobane eza lokwa une goutte d'eau dans l'océan ezo sala yo nazo beta lisolo nanga lobi ke yokate botika kana obeta alobi boye biso bato fanda ka tout ça la émission la komba sila to kota mbongo na ba chaîne na biso to pesa sila combien moyebi ke ya mususu bato mususu basaka forma mutiama mais yebe so alinga tanga koma ya asali chaîne na ye abali ko kubisa bato ya tanga kikuna na émission ba fanda ba ngomba yeba ndo kota mbongo siko na lobi biso to sala bien moko boye o mokile mona ke bato ba sala bien bato ba soutenir biso te vraiment ya ngai ne la zaboye ataso bato nyonso basangani ba boyinga nzambo système ba ange armée céleste o ngamoko ange Micheline na dirijaka na otinda ba ange nanga ba ya o ya boni boy ya soto sala mission to lo ba pona sila bino bo sepela te mais bato bo sala mission ba lo ba pona bela bo betela ba maboko bo teke bo mitama be merci to clôturer bye 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 comme ça mambo tete mais ça va se démoder tout t'es dans pour atteindre parce que batu nyonso tout au Bolandanga ba mama Limbizi mama Yvette Pemba mama Afi Mayemba mama Selima Fendi la tabi na matanga ngwa likambu Fendi ayo on peut monter dans la sianga lelo des fois ya ile kiayo te ya mais fifi ba ça qui ma bf fifi na fifi les kavia sombila la baso ba bien te bien bon ni atinda yifi basola kana ye basola tilelo asile ni mama rambo diama ifsanga na boni ona confirma bye bye
na ville province ya Kinshasa solution eye pona mituka na bino tunanga nini mwana mama établissement Force de Dieu Fordi ya Big Boss Pichu Mondonga la force tranquille bayeli bino solution pona bamituka na bino oyo mwangana eza na matutu établissement Fordi atieli bino débosselage peinture pe fibre awa soki otiki mutuka na yo kende kolala ponya babebe po ekozonga elengi na ndenge kosakana te sepelas na sepelas awa na établissement Fordi baza na rapidité na ndenge kosakana te ni le par ailleurs côté mécanique pe électricité basalaka marke nyonso ya mituka ata mutuka na yo ezwi pani ya ndenge na ndenge osundula établissement Fordi bakobeta ngo dada otuninga établissement Force de Dieu ezomi wapi ozalaka na Kisasa te yoka bien ezomi na avenue Farage numéro 61 direction Chamba pe Gambela na commune ya Kasavubu oza mobimba établissement Fordi yonde papa na bango na domaine ya débosselage petit pe fibre ta établissement Fordi oye kosekwisa mituka na bango oyo ekufa établissement Force de Dieu ki daka daka na yebiso gu